Voilà. Système avait beaucoup. Babi kaka bokoto. Système to lubara to pese loko to zwa kaka loko. Ah, to tala pe makambo mwa na miso. Biso pe to sa analyse na miso. Na makambo on vraiment. Ba journaliste belé ba comprendre makambo te vraiment. Ba journaliste belé vraiment bon na ebité musala ngo vraiment et qui journaliste ceux qui est commis na momaka to finga kaka batu. To ebisi. Journaliste aza mutu wa informa makambo. Rôle journaliste. Makambo oyo leka photo informer ngo bino bato bota la biso. Peut-être bino boye ba ngote biso photo bando informer bino makambo. To zate ke na to bando ko finga ka ba propre musicien na biso. Et à normalité. Et à normalité te atamuki. Mingi ndi na yeli Kempiana. Eza passé Kempiana. Soit disant bien que ouais intellectuel. Mais intellectuel jamais akoki ko bimisa ba bêtise za munoko oyo zo bimisa quoi. Un Kempiana. O bimisi la papa Hervé. Aza bourrique. Kempiana, est-ce que vous avez mon bourrique? Kempiana. Poni boluka ba prison mususu bo kota mino ba prison mususu. Oyo bokana ki ko kota prison te na vie. Bourrique. Est-ce que vous avez muto zo finga nani? Muto zo finga wana bourrique. Vous avez muto no finga? Kempiana. Ezaka ki poto ngo uti ki poto oye mami comme lobiso biloba lo toni Kempiana. Est-ce que normalement la faire à un niveau na yo pena Kempiana ko bimisa mo wana bourrique? Non. Non, eza e bongo te Kempiana ki journaliste eza te que non pona ko bando ke finga batu Kempiana. Eza sensité. Kempiana. Ce que obi kena trésor Congo bien marka ous ninge ba qualifier yo kena melaka diamba. Kempiana, eza bango pamba te mtu aloba ngo. Est-ce que ça bango pamba même si ba ninga na yo. Kempiana o tambola na bongo. Bongo ba yebi kena Kempiana melaka diamba. Kofi Olomide Kempiana yo kenda yo na patcho RFI na yo za na quelque ba journaliste mususu. Bokenda ba yamba Kofi a posé une question. Est-ce que Diamba on a Kempiana est-ce que nommé la Diamba bo est-ce que ça mabe parce que Kofi pe ninga qualifié mabe c'est que pe benga pe Kofi pe que non na Kofi pour me la Diamba. Kempiana. Ozo les canopes d'émission pour le bakeno Kelly Katenda a comment mon lobby la faire école depuis quand Kelly Katenda asala musala na ye normal état que journaliste. Pour vaner au monaki akendaki koyamba. Robinho 2 akendaki koyamba. Déplique 3 ayambi mutu nyonso musicien nyonso oyo tengami beno Kelly Katenda kwa yamba ma yambi. Mais oka musanga bobolo bakelo Kelly Katenda boye ozo konne kokota tina propre privé ya Kelly Katenda oko sabatuke oyo bisabatuke oke nani Kelly Katenda nzoto nete etele magati et la sens siko son nzoto nete etele magati so est-ce que Kelly Katenda ndaza wana pina aya ala kisa yo sikoyo nzoto mo tekene wali boma Kempiana ouais tika na biso ke wali boma parce que makambo ozo bimisa eza normalité Kempiana te bana ko bongisa na mi musala ngo ya ki journaliste quoi eza mutel boso te ba qualifier que le Kempiana melaka diamba
même si entourage na yo bayebi omelaka diamba bayebisa ko sauter bible yo ke sauter livre oh otie livre liboso zo sauter fa sauter bible non yo zo sauter livre est-ce que normal soki eza ke non moto na bino atinda bino te mais pourquoi likambo wana ya robino ebandaki est-ce que eza normal kaka ke mise nyonso abimi na Congo obligé faut bayeba ye bayeba na baevre non namona kutu tata babiti na pleine émission bina filé succès o bina filé osala na kini bina filé aza na plateau mais batuni journaliste atuni tata abiki eza na mise moko renier ana kini babenga yo komona bina filé bina yebi ete akoti kuta yo pesa tata mbote tata yebise ke na yebi ete est-ce que mona bina filé aleka bando lela nde robino nde olela oh esalanga passe non est normal bina filé take mutu mayele alobi nini ah lokolo oyebaki nga te me midinti oyo oyebi nga c'est normal yo zo obligé kaka ke non fo mutu ayeba yo yo nani fo bayeba yo kaka yo nani est-ce que oyebi mpena kena na kini na biso nanu kutu nde oza borobino eza bato mosusu so batuni yo bayebi yo te bato mosusu so batuni yo mpena kena o robino bayebi yo te e normal ata lobaki mpese wana okeboye mpena boye robino yo mpena babikena onga robino bato bayebi yo te na bandundu bato bayebi yo te bongo so faire ko la bi ke non ayebi yo te wande problème so mona ke no vie alobi bongo esali o passe oui basala ni bakondana na vie na miso batu te eta ke no lo ba no faire ko la vie na ngai mais luka ya kache to bi ke no vie papa ningo lo ba ke na ngai selenga bien te oui aza mutu ndeko na so ndeko no enai ibwato oui faire un rôle liboso pa yebaka ete mais à travers ya nzembo oyo basalaki ya Jeff Teta wana ya don de Dieu basalaki barealizaki nzembo ya fali ya fere ya Ibrator Ibrator ebimaki meilleure chanson oyo basalaki Jeff Teta place fere ya koyeba Ibrator abi oui Ibrator oui eza normal yo bulende bazala fali ndenge azana ayebi tous les missions nyonso baobimela se fali ndenge azana est-ce ayebi tous les missions nyonso baobimela se je pense pas est-ce qu'ayebi bamisa oyo baobeta nini oyo babeti dollar mosusu opose fali bongo peut-être fali ayebi bango te mais baosala misala na bango bien bandeko na nga journaliste vraiment eza soni mpona mboka na biso kwa bamona parce que mpo mpe bape yango bayokaka balingala te so ezalaki bayokaka balingala mais eza soni mpona mboka na biso bamona journaliste vraiment l'équipe wana finga mutu lokwa faire egola ta faire egola motema monene kempiana so nga azalaki na place ya faire egola me nga kempiana me olingo se retrouve na prison bozolobaki o faire egola change entourage ya faire egola eza mabe bazomema ye na berere bon siko berere yango baomema faire egola par rapport à quoi faire egola beta musique na ye depuis kala lolenga beta bino bolingi siko succès yango faire egola ye moka non malembe biso nyonso toyebi lolenge misiki yango etambola na monde toyebi biso nyonso toyebi opuse motu te kaka ke asala mabe lokola bino mpe bosala mabe eza bongo te oui bolobi ke non faire ego la conquérant eza fali te ok pas de problème akende oluka baningani ba HR ba R Kelly banani bokende osala bokende badeba na bango ke RKL yo biso tobetaki plein boye RKL HR biso tosalaki boye oui mais siko po ani mindutu botelselaka faire egola par rapport a yo entourage na eza mabe yo olingi entourage esala nini toyeba nzembo na anglais
allez bino nyonso oh complexé quel complexé bino nem tu bois ba complexé anglais ça première langue na monde anglais so boye ba ngote eza première langue na monde mutasali yango sikabile bobulaka anglais ngo za yabino oh yo mo kutu no za wem susu oyebino ta emote ya anglais oh ayemi nze mo mabe ayemba anglais ngo mabe mais yo mo kutu yo ki kutu baka mo lobito ayemi ngo mabe bino nem tu ba complexe longondi la papa hervé hein nze mulelo oya faire rigola wana partout les choses les cas faire rigola pesa ba message yo voulez message bolinga ba sa clip oh na ki bon interview ba tumususu oh il fallait ça ngo 2 minutes 3 minutes nze mbuka wa sali mukie wana pesa message wa linga pesa c'est tout hein to ba komi ba tela to ba ko fanda na bandaku to ba ko sukola maboko hein wala nde to olonga corona peut-être so bino boyoka ki anglais ngote o boye ba na bino anglais te makambo faire gola lobaki to mi fana na ndaku to mi batela to sukola maboko na savoir liquide wala nde to olonga coronavirus wala nde to ko boma coronavirus era tel ça ki minduki ça veut dire que non akoboma système ko boma coronavirus bande ko langai kempiana yo surtout na elio kempiana soit-disant journaliste. Quelle information européenne? Bon, tu peux te couper, peut ça information que non, que ça fallait et ça boyer, toujours c'est la boyer, après boyer, tout ça la boyer, oye bika ko finga na munoko. Quel niveau on doit ça n'a que l'autre si la moto, si un autre moto tele marate, c'est fou, yo ça kana yi. Songa kelika tenda, songa za kelika tenda. Kempiana on c'est tu veux la prison. La prison. Journaliste à vivre en preuve, non? Nous, journaliste en déni. Yo ba kenzo tone tele matin. Oui, nga kelika tena na okangisa yo na lakisi devant vigile que nous autres telemi. Ba condamner yo kempiana. Maka usa uta okangisa wana. Ukoma lo kwa bebe moko boyo. O nga esa nga na nifu nga na ko finga fere. Mutaka so marka us mais les choses continuent sous ba bêtise on va benga ba bêtise c'est pas normal kempiana c'est pas normal hein to ko fanda te ba faire na ba sale belé na mboka na biso parce que ministère respecté ba ministère on ko humilier bango devant population boité c'est pas normal kempiana. La personne qui a dernier love, la monnaie a déjà place à Zali. Mais dernier love, il faut bien le bilan Magambo, dernier. Il faut le bilan Magambo. Bien bon, talaka, boy, n'engeni. Hein? Mais ce soit répétition, le monsieur Beba Keloba, chronifoit. Nous ne sommes pas les chronifoit. Voilà. Moi, je vais te ça va Magambo. Tout ça, tu es pour nous, finger. Non. Hein? Président Fali a ça la musique, n'est bien. Non, limite que non. Fallait vraiment atteindre pendant qu'un piano là piano na zande sko ke ba diamba wa melaka ba diamba ya wa mela ba diamba ya on te trouve là que mutu qu'un piano ozo wanga na ke mela diamba te ko pousse la so pousse pe mena qu'un piano oyo kan tsunga diamba kembi to sana na nini na de ya Monique production na Fikin to saka na eba te na Simono zanzo ate saka yo obi ko balukola baluki na tout chola le pekan tsungo na yoka odeo na yoka sur la diamba na bula ke no na yoka verti sa jeté na kasi ke bolani ne zunga bonzo ate saki sur la diamba loko tambo na ba diamba na poche kempiana hein to yeba ko changer musala ngo to yeba vraiment tobongisa musala kempiana ya kofinga ote na ya kotali soko ka ba réalité ya makambo soko yebi kososola osala musala no bien kempiana osala musala no bien olobi ke wuti poto lobi ke non na ye po na polémique te oui na betele ko maboko oui kena c'est kempiana pote équipe de chance kempiana pote chance kempiana mais kena
oye ofinga mutu loko faire rigola tala opesa papa Hervé amutema malamu faire rigola amutema malamu faire rigola amutema malamu langai Kempiano olala vena mosusu une année na prison Kempiano une année na prison na limite fali oyo bimisa o parce que makambo oyo na limite ke fali mutatindaka o comprendre oza para problème o bobetaka lisolo keno o asundola bana non peut-être bino boyeba makambo wana te moi papa Hervé azobokola nanu azobokola nanu bato entourage na ye bino moko boyebi faire rigola na bamise koto oyo azokuta bamise babebe abokola bango ti bakomi ntina ba age oyo bakoki kokoma bongo bana ne moko oloba non bongo bana na ye eza pasi vraiment soki biso mo ba journaliste tolobela ba œuvre ya ba mise na biso te lelo yo ba papa Lutumba bazali te lelo yo ba papa Wemba baza te lelo yo ba papa Rochol Tabulei baza te lelo ba Pepe Kale banani baza te totikala kaka na de rumbiste Koffi Olomide na faire rigola mais ozo continue kofingela biso faire rigola obola tisa buso bana et c'est faire rigola bomoni da faire rigola depuis makambo eleki faire rigola aleki na télé alobi si makambo wana parce que bolo bakelo faire rigola zo kipe makambo wana non nana ngo sepela muto afani na ndaku papa fani na ndaku ba manke papa na bango nana ngo sepela Kempiano yo pe na yo papa bota yo afani na ndaku vale mwana mwa muke amanke yo za wana et normalité mutu na so ambanike pour la papa na bango artu wana salaki faire otinda ni mutu atini marka rouge jamais o atindi nani trésor congolo non o atindi na keli katena non eza normalité solo ba peni faire gola batindinga non et natali que non makambu bosa le normalité bino mo bosolo ba que non entourage à faire ça mais entourage na bino nza mabe ya ba mona ba bêtise o bino bosala so entourage malamu mais faut baba esa bino que non makambu bosala ngo sute mais bon pour finir ko entourage na bino nza mabe entourage ya mabe moment dans moment coronavirus to lukana wa méthode ni auto ko sala to eloko ni to ko sala boy papa ya vazu likanisi non papa ya vazu likanisi ya ko yemba nzembo ayembi na anglais bo benge complexe so kwa ngai mbaka na lingala bobula anglais ngo pela bia anglais ngo ya kokola bino Kempiano anglais ngo zaka ya anglais batu nyoso pa yembi bien te Kempiano yo ka anglais yo ka anglais Kempiano yo ka anglais te mais comment est-ce que nous mutu yo ka anglais to ba ke ba mo wana employé te zalo kwa mutu bala kise mais anglais nzambi na ngai to sala un mot batu biso to za colonisé par ba belge mais to za 4e pays ou 5e pays ba lo ba français bien to lo ba pe anglais bien to za ko apprendre anglais so zo ba ke no anglais lo kwa bala kise mutu la bino o wana kuna anglais wana siko kuna kenda ya ola kisete anglais wakenda ya nini akia zongo mbala mongo non mutu yo so la kisaka loko poye ba foko la kisete loko so mutu ba la kisete où est le mal mutu ba passe zaka keno pour faire rigola yemi na anglais boko midembe ka ne que trésor congolais lobaki ba featuring ezaya makasi ezate que pour faire rigola ça featuring faut bino botinda e oh salaboye non faire gola aza musicien o ayebi abana musique lelote abana musique kala na expérience ya musique bilan de ce qu'il faut apprendre expérience ya musique chez faire gola parce que yabi dans le temps et là on est na ko sala boye na ko sala après 4 ans na ko sala ni faire gola yu pierre te
faire gola UP bino fela obule fela ke bokela ba fête vraiment ba kulutu pena na kati ba fête wana bazu ba nzembo ba UP ya ba kombo tia wana bazu lo kwa ba nzembo bazo ba nzembo ba UP ya bo featuring na fingi te quoi bazo nzembo lo kwa par exemple ya oyo fallait ça qu'il Hercule et pas ba kulutu donc ba biso ba jeune il est normal ba kulutu pela ba âge ba 70 ans ba 70 ans ba âge au des années élevé ba tie bango sko la musique ba tie bango sko ba nzembo wana soki eza normal ba Holanda na moni Robino awa ayemi nzembo ya Ferrego la félicitations Robino j'espère que non na moni que non au comprendre j'espère que na moni au comprendre félicitations wana za vieno loko mbenga vieno yo faut que ne kosenga bolimbisi parce que na moni au comprendre déjà que mabena yo c'est l'homme stolo batena ega pona kebisa kaka na kebisa kempiana manike eza passe manike foluka yo oza mwasi koluka te komikotisa na makambo oyo manike wana conseil na opesa oza mwasi nakolinga te na critique oyo manike po eza genre na biso te quoi na bato baza na éducation na bango bakolela nango quoi jamais nakolinga na yo fingo boye na télé manike eza propre te yo na otinda Darling Love ateya yo quoi manike yo eza te kaka po bapesa mbongo fo kende balekisa na télé fo finga motu ozani ta kendo lelela ata héritier Watanabe kelele héritier Watanabe atindo ata na Afrique du Sud ke fanda non okomi jouer à bato bando tinda ka wando sala boy non oza pe na mwana on da mwana kola pense ba bien et bien tout bando mona ra ke no yo le ka ba fin ba non ce n'est pas bien maniqué na dresser na kempiana j'espère que na moni akomo tinda isusu soki mwana na yo azo former soki nani abano chrétien yeba siko ke makambo na etala susu ba trésor congolais te banani te ono dresse ce qu'on est na ngai yelo ko so benga keno batu wana ta otika mlo na fanda kimia kempia na la prochaine soki o meki susu buzoba merci bye mutu ya so alingi akomela ngai ba remarque numéro n'engeza plus 212 69 00 33 488 plus 212 69 00 33 488 wana ngai Dani Beka na ete pona mfinga na ko kebisaka bato yali kamute ke na yo sala rando na ko sala non eza kelo so to tala ba biloko na misu tozo ko tozene buzoba yali kamute ke quel rando moi avec Kempiana na rando Kempiana te eza kelo na ko kebisa ye merci ciao ese loco tozo loco bye